Amen. Ça fait déjà depuis mercredi, alors ça fait depuis mercredi que je suis dans cette église. Depuis le lundi que je suis ici dans l'église. Témoignage au même pasteur a évité. Alors ce témoignage, même le pasteur n'est pas au courant. Un jour pour la témoigner parce que je n'ai jamais témoigné, même le pasteur ne sait pas, et je me suis dit, un jour je vais devoir témoigner parce que Dieu est grand. Lorsque j'étais en Afrique, ma grand-mère qui m'a mis au monde, c'était pénitentiaire. Non, ma maman qui m'a mis au monde. Alors, ma maman qui m'a mis au monde. Alors, mon qu'elle m'avait donné, c'était pénitence. Je dois toujours voir la difficulté. J'ai beaucoup souffert. J'ai souffert beaucoup. Alors, je suis arrivé en Europe, on m'a pas mis de visa, mais j'ai eu... On m'a mis le visa sans ma présence, en fait. Je suis arrivé en Europe, on m'a mis le visa sans ma présence, mais par la grâce de Dieu, je suis arrivé. Donc, la chanson à combo, la combat pénitentiaire, la combo la grâce, la combo la chanson quand on a acte de naissance, je n'ai pas combo la grâce, la combo la kaba merveille en Zambé, mobile notamment la poto, la combo la kaba merveille en Zambé. Nzamba police na la poto, na simba mwana te, na somukanda. Ça fait plus de 15 ans dans la poto. Dans les 13 ans, dans la mukanda. Mais normalement, si vous avez 5 ans, vous avez mukanda. Mais là, ça fait 13 ans, diable a police na la mukanda. Na jizemi, basi zemi, ezolongwa. Basi mesuka akana 2 mois. Moi, na obomo na Rachel, au 7e zemi. Là, la 37 ans, on a continué à retard. Quand on a aussi zémi à Rachel, 7e zémi, le docteur a dit qu'il a dit la zémité, parce qu'il va annoncer un trop à curetage, nous autres, comment il trouve un bébé, quand il trop, et comment il le trouve. Bagaki na ce qu'il a dit, les sous zémi, et ça tourne à Koufa. Quand on a dit zémi, à moi, on a un 7e zémi, on a payé camarade, on a dit zémi, je pense qu'on retourne en côte à l'obis. Basé le sous à 2 mois, tout cela, au moins 3 mois, voilà tout le dit au Gobota. La bonne dizaine, mise à passer l'angoulou, la balai vraiment au sein de là. Quand on a beau 6 mois dans l'hôpital, caca, babo de l'una mois dans l'hôpital. Donc, si la qui va y, papa, moi, à l'hôpital, la 5 capable pour la beaucoup la moi là. Je n'en peux pas. Bakosi na ke pesa biso bébé la yo opema parce que outi ko kota wana ka l'hôpital. Quand on a lali na la moki va faire 2 ans, la c'est ba moi nanga. Bah oui madame, on te donne pas l'enfant. La lobby pourquoi? Parce que tu es incapable. Le lendemain la bénéfice à l'hôpital. Ta gila ina ta kona ngate na kene ke personne nanga. Moi, la tika est en hôpital. La balaye ko sambela libu menacé. Pendant 3 jours, on sambela. La kila ruta la moi dans l'hôpital. La zone à on sambela, on gêné, on prié vraiment ma casse. Après, et comme on fait la moi la juge, il faut la moi la makababa, hein, makaba. Pour la procédure, il faut les canababa procédure. Comme belé. Na lundi ba procédure na lundi juste pour mutu mo kali sai nga kwa sala makamba bana lobina nga mutu asinale yo za papa mwana na yo na bali ko sambela mwana za hôpital na ba placer mwana. Check out this APY on uninvested cash with Robinhood. Et tu as dit 2 jours parce que ça a dit 13e jour elle va placer la mwana na ma famille ce qui je sais pas comment ça se passe elle va placer mwana na Rachel. Wana zana na hospital na kina hotala
na hôpital non sola na yete penza na zongi mwana tika na hôpital na bina nzambe oyo na 7e seminanga mwana na ba placer te na komi sembia bazeli sise longwe kaboy oyo longwe te mono ba placer te na bana kosambela na bana kolesu te na olala boye lipumu na se na sambela kaka na komaki 11e jour etikalaki 2e jour baplace nga mwana balobi 13e jour koke mwana juge soki esimbi te baplace mwana nakeli hôpital kosambela mwana asalita 11 jour na hôpital bazomisinga mwana 12e jour ntango na bano osambela banolo banzambe akota confusion na bajuge na bango nyonso na hôpital bango tu nzambe akota bango confusion 11e jour bazomisinga ye mwana babi nanga mpona kende komona juge ntango nake kokutana na juge 12e jour juge alobi nanga mais madame vous faites quoi ici nakendaki mpe na rachel babi mais oyo kosali awa soki bango bazongisi yo mwana ça veut dire ke bango bamoni ke bazongisana yo mwana na yo mais tu es venu faire quoi ici na okata likambo nini oyo likambo deja esi ekatani deja depuis na hôpital juge abengani nga kutu balobi nanga zonga na mwana na yo mais faut ke porte bango plainte olandela bango parce que bakoki kojuge te na kokota na l'hôpital ke yo oyebi kobokola mwana te ezalaka te nga na komprenaki ke ezalaki diable mwana bazongisinga mwana nga mpe tozongi na ndako ekomi nazwa mokanda diable atelemeli na lisusu passeport ya mwana aza française mpo tozwa passeport tosali 2 ans passeport ebimaka te nabi nzambe oyo sisotini makambo nini nazomona passeport ebimaka te 2 ans ebimaka te est-ce que kolobi na ngai na change environnement place na bana ekofanda quartier nyonso soki bapréfecture soki bamairie soki banini nzambe alobi na nga longwa na likuna na change liso ndako nakosoki na 91 nakoti passeport ya mwana passeport esalika 2 semaines apamba passeport na mokanda nzela moko ebimi nzambe ya malamu nzambe abongisi ngai na mwana 7e lelo mwana bimi nzo naobota mwana nga bazoloba na nga mwana nga na tâche de naissance na elonge baroka na hôpital baoloba te topere mwana na yo botolongola etage eza awa nabi te eza sini ya nzambe aza motu monene auti mosika 7e zemi tuna ye na koti abi na ngai ye aza lokwa bazemi elonga te ye aza rachel nayebi rachel histoire ya bible azaki n'importe te nabaki na bango botikanga mwana nga na tâche de naissance oyo nayebi ke aza elemo nzambe moto atindi ngai ye tozala na espoir nzambe acapable moi j'ai la foi je m'appelle Grâce nauti na nzambe wana mosika baosekanga sa mwana nasimbi lipamboli na ngai mpo na nzambe que Dieu vous bénisse. nzambe ayebi vi na l'union sociale ya terre mpe nzambe alingi arestaure bino nzambe alingi akomisa yo Maman Grâce dans le Seigneur. Nzambe alingi apesa siko kombo komi moma nzambe agena yayebi te ndeni esalemi ke okoma mpe parmi bana ya wabesa na kanga nzambe amemi yo na esika oyo aza na transformation moko amene na kati na bino mpo na nzela na yo eza na bamama eza na bajeune sœur eza na bajeune frère eza na bapapa oyo bakondima nzambe